Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Koku Telabino partout bozwami. Et avant que bande émission na biso topé saka merci na Seigneur parce que kola la kola mkeza kaka bobele ngolu. Baboni nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Balobi ngolu ne makambu. Et cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ndenge tomesa na kosala. Na mukolo alelo mutu nyonso mama nyonso papa nyonso o akoyambanga na nda kuna ye en tout cas nazo pesa ba merci d'abord pour bofutaka ba wifi bofutaka courant bokozwa ta kolanda émission cuisine Yannick TV na ko pesa vraiment merci au fond du mon cœur na ko loba merci na tous les mamans merci na tout papa nyonso na pesi ba merci à mingi. Émission na biso auto memeli bino na mukolo lelo tellement eza kitoko makasi cuisine Yannick TV azo sala toujours musala ne tout le temps na lobaka bozala branché bozala ligne pour recevoir encore des émissions à kitoko cuisine Yannick TV na lingaka boka par-ci par-là te na lingaka bozala kati na chaîne na cuisine Yannick TV nde makambu biso tolalaka te tozo veiller pe tozo sala musala na biso pona ba vrai na nga pona ba abonné na nga bazala toujours à l'aise. Et cuisine Yannick TV elle bino émission à kitoko na live à lelo bokota tellement esengweleki en tout cas ba mama na nga liboke à lelo avant to fongola liboke na biso partout ba maman boza partout ba papa boza na bengi tout le monde ba tout nyo tout bokota bolanda émission à lelo tellement eza super bien eza kitoko makasi bokota na monto komi 15 nazo panja liboke na biso avant na panja liboke na biso s'il vous plaît ba maman bo fongola ba ordinateur bo fongola ba télé partout bon font la portable bon dans des missions à l'hôtel mais à kitoko émission na biso à l'hôtel à Karine Mokonzi la baronne ba félicitations na cuisine Yannick TV ACP la kanali pambola baninga cuisine Yannick TV alobaka na toujours malamu to finga raté to tonga raté to lobaka mabe ba tout to jija raté to pesaka toujours conseil to CP la kanali pambola baninga soki muninga pe asalelo kamalamu to memi yango lisusu na ba abonné na ba vrai na biso batala ndenge monde ezovoluer musala ezosalama toujours kitoko bokota kozwa grâce à s'abonner soit grâce à Kota la chaîne à cuisine Yannick TV à s'abonner pour recevoir encore des émissions à kitoko cuisine Yannick TV à la kate azo veille toujours na memeli bino na mukolo alelo samedi alelo eza samedi noté na lola le 3 septembre 2022 oh mariage civil ya Karine Mokonzi eza bien noté na lola likolo na se endi mami ba vrai na bokota commenter bo aimer vidéo bo partager partout bo tia ba cœur tozo sala toujours musala na biso ndenge cuisine Yannick TV amesana ndenge na memelaka ba abonné na nga ba vrai na nga musala ezo salama Karine Mokonzi abali lelo ezalaki mariage civil ya Karine Mokonzi cuisine Yannick TV alobaka avec des preuves avec précision ba audio eza ba vidéo eza bokolanda babina Belgique eza koningana Karine Mokonzi aningisi monde entier Karine Mokonzi boumela ba chinois bokota tozo sepela Karine Mokonzi abali ba mama na nga ba sepela kaka cuisine Yannick TV nazo sepela Karine Mokonzi félicitations bravo ba fleur nyoto nebi ke encore eza civil bientôt religieuse bozala toujours wana pobo kozwa toujours ba vidéo ba image bino moko boyebi cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na en tout cas na sepeli ba bonne na bokota en tout cas mission lelo eza kitoko nzamba pamboli Karine Mokonzi apesi Karine Mokonzi mobali ya ye moko nzamba pamboli Karine Mokonzi apesi ye mwana ya ye moko nzamba pamboli Karine Mokonzi ameni tina civil nzamba ko pamboli susu Karine Mokonzi bientôt religieuse ba mama na bokota ba bi monde entier za koningana Karine Mokonzi aningisi mukili
ba mama na bokota commenter bocha ba félicitations bocha ba cœur ba j'aime hein boyebi cuisine Yannick TV alela ba j'aime Karine Mokonzi abali lelo civil ndenge bozomona ba miniature wana bokomona ba video ya Karine Mokonzi na papa na biso evi mama babala kaka félicitations Karine Mokonzi la baronne Oumela victoire en tout cas cuisine Yannick TV nasepeli makasi lelo eza tour à Karine Mokonzi lobeza yo lobeza nga balobi le panier circule encore zuwa te kanda te musala ezosalama toujours na minute on a tike no botala mama Karine Mokonzi botala ba invité botala na kati ya salle ndenge makambo ezosalama à suivre bandeko babala kaka bomoni grande sœur à Karine Mokonzi wana famille ya Karine Mokonzi yo ebika ndenge zala kandlelo civil ya Karine Mokonzi bokota commenter balobi famille et la famille est sacrée d'inviter Karine Mokonzi famille na ye ba mama bana bandeko nyoto bazakati na fête bozomona ana kati ya Belgique balobi eza koinda Belgique eza koinda Karine Mokonzi aningisi monde entier mama Karine Mokonzi Oumela Mama Karine Mokonzi nzambe abatelo mama na riata trop belle en tout cas eyokani pe gangami mokili mobimba tozo mona ka ba vrai ba image yangwane ba image bozo mona parce que dans lobaka avec précision bozo mona ana kati ya Belgique balobi Belgique nde makambo sika Karine Mokonzi avandaka na kati ya Belgique mariage na civil na kati ya Belgique toujours ezosalama babi toujours la baronne toujours bon mone batu bangwana bazokota baye wana libanda sali ndenge ezalaka bainvité bazoya moko cuisine Yannick TV naza kosepela nasepeli makasi Karine Mokonzi Oumela nzamba lola pambolo na tous les domaines pambola papa bo Oumela nebi ke turo ba mapasa mibale bazoya kitoko ya trop quoi cuisine Yannick vraiment en tout cas zawana a manifesta que sengone na baninga a partager ka oazana ngo wana na baninga ensemble en tout cas zo sala toujours musala na ndenge mesana bino mo bozo mona toujours bo mona wana libanda ndeka ekendaka invité bandeko ba sœur ba frère na e bango nyoto ba ya ensemble ba sepela ba manifester ensemble sengona bango na Karine Mokonzi balobi la baronne nde makambo musala ezosalama toujours aka libanda salle de cuisine Yannick moko azo expliquer bino ba vrai na nga ba abonné na nga na yebisaka bino toujours vérité balobi vérité nde makambo non na 9 jours eza mutu mais un jour eza Seigneur jour moko eza nzambe lelo apamboli Karine Mokonzi cuisine Yannick TV azo sepela ba vrai na nga na sepela na nga toujours na baninga na sepelaka na nga na lipambola baninga nyonso na poni mutu te na poni ekolo te na sepelaka na lipambola muninga soki na moni muninga pambwami azwi na lobi félicitations soki na moni muninga alinga lema na lobi non il faut avancer cuisine Yannick TV apesaka baconseil ya kitoko cuisine Yannick soki ozangi pe amemaka mama na pe mama na solution na baproblème toza wana tozosala toujours mosala na biso ndenge tomesana kosala bokota bino moko bolanda video ebandeli tisuka bokozala jamais déçu bino mo boyebi cuisine Yannick TV ndenge alobaka bozomona wana ba camarade ya Karine Mokonzi bandeko na ye ba frère na ye musala ezosala mandenge kaka emesana kosala mangana bi non Karine Mokonzi faut tindela nga video otindela nga ba video ba abonné na nga ba na posa ba mona nde mamango ezoleka bango bazana baona kati batu musu ba libanda bino mo boyebi ka moi chaleur moi mulunge ndeka ekendaka libanda sale babi eza koinda eza cuisine Yannick TV na kolakisa nyonso tina religieuse ya Karine Mokonzi na kolakisa bozala toujours branché bozala toujours en ligne ndenge na bisa bino ka po bo recevoir
recevoir encore émission à kitoko. Ben preuve yangwana bilomo bozomuna. Bochaka ba commentaire. Bochaka ba félicitations à Karine Mokonzi, ba cœur, ba j'aime. Bon ça la rende to salaka. Aux familles au libanda toujours. Batunde bazala kaka libanda. Bilomo boyi makamonde kenda kaka. Tobalisi, balobi Karine Mokonzi la baronne mutabali umela mama na Ariata bientôt ba mapasa ye moko semeki na biso to ndima pe to yamba yo umela na papa umela na yo umela na yo bientôt ba mapasa umela mobala solo azalaka boye ozo sala ndenge musbala sala ka posséder kitoko umela na ozwi mwasi calme ozwi mwasi kitoko yokanga matoi botalela nzambe na bino bokokoma tina suka tabe na pesi bino ba bénédiction lola na mokili en tant que cuisine Yannick TV bopambwa masanta tukutombele en tout cas cuisine Yannick TV nazala ngaka na esengo vraiment lelo etonji po biso tolingana biso babola mwa baninga tozana tosepela na biso na lipamboli ya baninga nyonso osala toujours musala na ndenga mesana o bazaka libanda sal ndenge ezala kaka musala ezosala toujours babanga te ba video susu ekoya susu bokomona bino mo boolanda kaka puis Yannick abi akolala te azove mpona ba vrai na nga mpona ba abonné na nga o mobala Karine Mokonzi bino mo bomoni ndeka ezalaka umela na papa umela mobala sola azalaka nde boye kende nango tina suka mama ya Ariata trop belle maman na Ariata mwasi kitoko ba félicitations Karine Mokonzi umela la baronne umela okomona bakokolo tina 4e génération okava santa tukutombele kitoko makasi la baronne na sepeli ma chérie na sepeli ma copine na sepeli ya trop tellement esengo etondi Karine Mokonzi malgré na Belgique te yo moyebi pona ba petit mais na sala toujours musana na bena rotiango na chaîne na ngai toko panja ko par-ci par-là yango na sala toujours musala ndenge mesana ko salama la baronne na sepeli ya trop papa na nga na sepeli mama na Ariata papa na Ariata na sepeli makasi ye moko ye wana papa na Ariata balobi wa ningisi mokili Karine Mokonzi a bougé monde eza koningana poto eza koningana kine eza koningana mutu nyota azoloba likambo ya Karine Mokonzi umela eza tana yo mama il faut bien profiter eza tana yo Karine Mokonzi balobi le panier circule encore oya lelo eza tana yo année 2022 o eza tana yo mama pambwa mana yo vivre ta vie Karine Mokonzi umela mobala za na libanda bokota bango wana libanda eza koyinda bebi ka Karine Mokonzi emonde azana mbali na ye na pera ba petit wana pera ba petit bino mo bebi Karine Mokonzi na pera ba petit love story mema bango likolo kende nango likolo Karine Mokonzi umela Karine Mokonzi en tout cas ba félicitations balobi soki moninga abali sepela cuisine Yannick TV azo sepela soki moninga abali sepela yo poko bala soki moninga pambo mi sepela basepela kaka lelo za tour Karine Mokonzi lo deza yo lo deza nga to sepela to sepela toujours to sepela to fete ndeka ezalaka ba champagne ba makabu wana kwa basoso bantape ezotumbama musala ezosala mio mo webi la baronne amema feti ne likolo amema ngona niveau mo muto oki ko imaginer te la baronne umela Karine Mokonzi umela bo commenter s'il vous plaît bo commenter ba frère ba abonner na bo commenter ba j'aime ba cœur cuisine Yannick alela ne ba cœur s'il vous plaît non c'est ba cœur s'il vous plaît, cœur. Nalela bino à toi, mission bino, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.